Lesson 8 is about 5 words, 5 vocabularies. Mai, which is water. Mbisi, which is fish. Ti, which is until. Soki, which is if. And nini, which is what? I'll be making some noise. In those noise, these 5 words will be included. Just try to identify them, try to listen, and when you can hear mai, just be like, oh yeah, he said mai, water. And when I say mbisi, okay, mbisi, fish. Mai ya moto suka na ngose malili. Mai oboyi kosukola, suka yokomela. Chacho eza mai. Bolingo ya mbisi na mai. Mai alakaka mbisi na kotika yo te ti na lilita. Me mbisi andimaka te. Pêcheur soka pêche mbisi akena wenze. So mbisi kauki basopaka nini? Mai. Mai. Olandinga tina wenze. Tangu mbisi bamama bayaka basombi balongoli matoko bache batomate matungulu bache na moto bachaka nini? Mai. Mai olandinga tina moto. Tangu mbisi ebelaka topesi yo olie osilisi omelaka nini? Mai. Ya bolingo mbisi na mai yo.